Lim. Bonjour, bonjour, bonsoir à la famille. Ça dépend Ernest Bozwami, c'est Noëlla TV. Na pesibino bambote na kombo na ye sous la famille. La chaîne, j'espère que boza bien. Bisika nyonso Bozwami. Nzambe na lola azogo bomba biso pe azogo batela biso la famille. En tout cas, la famille Ernest boza vidéo na biso, bo partager, bo aimer, bo liker et que ça la biso bien, ba like. Ils ont vraiment insuffisant, s'il vous plaît, la famille, la chaîne. En tout cas, je vous en prie, binonyonso, bisonyonso et longo, tout le monde partager vidéo na biso et que ça la biso bien, makasi, s'il vous plaît. La famille, pour na analyse na biso ezali kaka tolobela kaka sur la baronne mama ya Arieta Bilao. En tout cas eza bongo ya koboya pe asala mokili na ye nzambe moto apesaki kaka bazala ba star parce que etangami na moto nyonso te, moto na moto aza na ba aura na ye pe na ba chance na ye oyo abotama nango, oyo etangama libumu ya mama na ye na ya papa na ye. En tout cas toyebi ke na kati ya réseaux sociaux na YouTube tanke toza ba congolais toko changer te po mutu na mutu azana ya ye caractère, azana ya ye pe makanisi ya komona ka makambo. En tout cas toyebi eza na ba mosusu ba comprena pe ba yebi ke non, Arieta Kikuli azali métis te, azali mwana comme bana nyonso, azali pembe, abotami na pembe na mama na ye ti na papa na ye. Wana vraiment moto akoboya pe akoloba ke azali métis, aza mwana ya Karine te, ezali mwana ya ba bébé Mia, ezali mwana ya ba Charles. En tout cas loba ke kimotema mabe ezo multiplier kaka. Donc congolais alinka ke baluka kaka matière na kombo ya Arieta, mais ekosimba susu te po des gens ezo mwana na misu etangama pe bongo pe ekotikala bongo. Karine Mokonzi abota mwana oyo azali ke star na biso, azali bijou na kati ya réseaux sociaux, aza star tozo monango. Mais tellement congolais ki motema mabe emata niveau moko to comprenaka te soki bazalaka ba na maseke bakenda koloka tozo yeba te ezalaka nini yango na biso ba congolais. Totika ki motema mabe, totika ki motema mabe, topesa mwana na biso chance, topesa bebe na biso chance. Lokola nde baponi ye ke abanda kosala ba publicité ezali chance na ye, pourquoi pas to soutenir ye te. Toko soutenir ye nanko akokende liboso, to soutenir ye la famille, to kolanda kimote mabe bato basala la gratuité. Toyebi ke ezali pasi kaka bazo koluka kaka non, to luka to sala boye po to mema makambo ekende mulai, or ke eza nango facile pour na ko comprendre. Ezali facile, mais bato bakomi kosala n'importe quoi. En tout cas la famille tokende na ba Instagram oyo kuna ezali Arieta Kikuli. En tout cas tokende ko s'abonner na yebisi kutu ba garçon nanga bana nanga bokende ko s'abonner, bokende ko soutenir bébé na biso, bébé star ya la Chine, tokende ko soutenir bana nanga ba s'abonner kuna, tokende na ba TikTok kuna na Arieta Bilao, tokende ko s'abonner pona ko soutenir mwana biso akende liboso. En tout cas abana ko sala ba publicité par-ci par-là, ndambo wana bakobana ko pesa yango e bana ko faire vivre ye, po akende pe liboso pe ayebana pe bayeba ke non ezana mwana moko kuna ya congolaise o babota kuna abota maka mwana moko azalaki bikamwa na kati ya communauté congolaise. Pourquoi pas bandeko, pourquoi pas? En tout cas la famille alandaki na moi na monaki yango na kati ya Facebook, na monaki fi moko vraiment franchement na yebi kombo na yete abando sala vidéo na kati ya chez Mokonzi na 100% Karine Mokonzi na kati ya Facebook. Donc azo déclaré azo loba boye que papa ya Arieta na kombo ya ma fils
Donc azokende susu kokopere na bato mosusu ya bareseau sociaux susu azokende kotinda bango babenga fi wana mpo babanda kopesa makambo ya information mpona Karine Mokonzi mpo badétruire ye badétruire mpo babanda kopesa makambo ya mabe babanda kofinga Karine babanda kosala n'importe quoi. En tout cas papa ya bapeti na donc biso na Noela TV tofingaka te to respectaka oyo azali papa oyo azali mama oyo azali mwana me topesaka kaka conseil. En tout cas papa soki ke yo nde moto ozokotindaka susu na bakroni mama susu ke bakende kobengaka babanda koloba n'importe quoi en tout cas fu otika po ezali un d'abord avantage pona mwana na yo oyo tuko pesa dépense na mama na ye tuko sundula donc osukoli maboko lobi ke non ngana okoka dépense oyo te ya kobokola mwana oyo donc ngana ke siko mutu mususu azili yo dépense azili yo charge oyo moko linga omema nkolo kolemba te me otuko lemba nkolo ok mais pesa chance na mama oyo azotika kobokola yo Arieta pe nzambe na ngolu na ye apesi ye mobali oyo azwi bango na 100%. Okosepela kutu parce que olongoki na kati ya charge oyo balinga balano na nsima mais otiki yango mais soki vraiment ozokende kopesaka bamaloba susu obandela susu maloba wana makambo wana lolenge obandaka kopesa na bakroni papa bakroni mama po baya kopesa koya koloba sire mwasi na yo oyo otiki ye na bana mais soki obandi yango susu papa tika eza bien te eza respecté pona yo moko eza respecté pona mwana oboti parce que soki bato batelemi susu kobanda kofinga yo susu mwana era kokola akomona ba video wana akoya koyina mama pour rien mais or que papa yo moko ozomi pesa respecté non toyebi ke ezalaka facile te mais yo moko moto boyaki pe mwasi yo moko moto olobaki n'importe quoi siko mwasi nzambe pe alalaka te apamboli ye apesi ye mobali mobali yango pe apesi ye pe eza mobali ya pamba te pe eza mobali oyo pe poche pe eza nini efandi nango poche pe efandi nango oyo akoluka mungwa te akoluka mafuta te akoluka pampers te akoluka miliki pe ya kopesa bana na yo te mais yo bisika ozali fo ozala na respect il faut papa fo ozala na respect il faut tika nde biloba eza bien te nayebi ke esalaka bino ezalaka pasi po mobali a supporter a comprendre et surtout posa mobali ezalaka soki aboyi mwasi bongo amona mwasi wana azo souffrir amona mwasi wana azo zanga azo lela azomona mwasi wana abandi koluka ye susu ya kopesanga mbonga pampers ya kopesanga mbonga miliki soki amoni ke mwasi wana akara asengaka mbonga pampers te asenga mbonga miliki te ye bisika azalaka mal à l'aise azokodongola azotala azokotindaka bato bokende kotala ye kuna eske nana ngo azolekele kuna eske bana wana basi bale eske ye moko santé eza bien eske ya solo azokokoka mais soki amoni ke mwasi wana abeti ye penza kara azokipe ete lokola Karine Mokonzi kakipaka kokolo donc Karine azokomata se komata donc place ye azali akozala bien te akozala bien te bandeko nazoyebisa bino akozala bien te akozala ka moke il faut ayeba information ya Karine voir même peut-être la koko ya pepe meka na ndako Karine azalaka abatami wana zotala kaka nyonso ezokoleka mais bino bozoyeba te nyonso wana azokotala est-ce que vraiment ya solo on azoyoka est-ce que vraiment abongi pe ya solo est-ce que vraiment asi asome pe ndako yango wana est-ce que vraiment mobali wana moto apesi ye ndako wana est-ce que ndako yango dabord eza kote nini misala yango pensa bazana kosala misala yango ya solo mobali azalaka kaka bongo mobali moko asepelaka na elevation ya mwasi na ye soki bakabwani aza te bandeko bana mama nazoyebisa bino la chaîne la famille baza te basepelaka bamona mwasi azokolela bamona mwasi aza na pasi bamona mwasi azokotelengana na bana ye bisika azali azosepela azoloba ke
kasi azalaki bien mpo na ngai omoni te natiki ye ta ndenge akomi mitelengano akomi kokende awa yango te kozonga awa yango te wana mpasi azali azosepela mibali bazalaka bongo mibali bazalaka bongo siko ndenge amoni Karine azokomata se komata ere azalaki na ye Karine azalaki bongo te azalaki kaka moto oyo akosenga ye boye ye akateleli mangala boye akosenga ye boye naza nango te akosenga ye boye ye amikati kuna siko azomona mwasi yango oyo nga na bando néglige niveau oyo akomi nga kutu na koma yango pete mpe nauti kokoma yango te azomona ata kobandela mpe papa tant eza susu te tant esi eleka donc eza susu na passé te tozokende sikoyo na présent passé esi elekaka deja place oyo bakumisaki yo place oyo bamatisaki yo na tipoi esi eleka oyo ezali tozokende niveau mosusu niveau ya likolo sikoyo tozomata niveau ya likolo niveau ya se toza susu te tozosuta niveau ya se te donc ya tour oyo yo mataki na tipoi me ya tour oyo bakomatisa bato na avion likolo tipoi ekotikala na se mpona kolakisa ke soki oza na or na maboko batela yango malamu me soki onéglige yango ere ekobunga ata oluki na mabele okomona yango susu te parceke oyebaki ndenge akobatela yango te ezali neti bolingo soki ozwi mwasi ya malamu batela ye mwasi mpe soki ozwi mobala malamu mpe batela ye donc bino mibale fo bomibatela en tout cas la famille na koloba vraiment po eza kaka conseil tozopesa parce que tozomona bato mosusu bakomi koloba susu yo dibibila yo komona ndenge bakotia wana miniature bakomatisa kuna ndenge bakofinga ye ye moko kari mokonzi alobaki moto ya mbongo bafingaka ye lokola bafingaki mafisi te moto ya mbongo eza kaka mbongo ne moko moto ekoloba bakofinga ye pourkui soki aza bien soki asali nyonso bien moto nyonso awa awelaka intérêt na ye soki intérêt ya Karine eza très bien azokolia bien azokolata bien bazokokipe ye na nyonso akokende kofinga ye mpo na nini atie na esika bien na ndako makambo nyonso akofinga ye donc akoki moto ya liboma akofinga ye te bino petre bokozala wana bozela ndenge babanda ozela ya mafisi bakoboya na mokolo nini sikoyo mafisi wana baboya na bozwa nini eloko te mpona kolakisa ke moto abonga te etali libota na ye etali famille na ye etali bato nyonso ya libanda te mpe etali bachinois bango moko me siko babilo mosusu bozotiaka bacommentaire ya pamapama ezanga ntina eza na ntina te star pe Arieta Kikulu ye wana pe azomata se komata babiju nde babiju bapublicité nde bapublicité azokokende nde kokende en tout cas la famille tozalaki kaka na eloko kolobaka ya moke yango wana ya koya kolobela kaka koanalyze kaka makambo tozokomona mpo Karine ye moko moto ayaki na matière apesi azongi na ye nsima akoya apesi moke asaleka mwa flèche na ye boye flash azongi nsima ale bino moko bozwa bokortike yango kuna boloba oyo bomoni bokoloba ya malamu ya mabe ye l'essentiel asi ayebisi bino vérité rien que la vérité donc bino moko bomona mabe bomona malamu bobundana nango kuna mais l'essentiel alobi vérité oyo azoko passe na moment oyo ezala malamu ezala mabe ye moko awuti koloba ngo moto afungolaki ye monoko ke ya koloba mpo na Jimmy Bila aza te sikoyo oyo boya koloba susu ke ye azaka bilingalinga ye alingaka sikoyo mobali wana mpe akoya kofinga ye mpe kaka susu akoya susu ta ye kaka na kati ya toa na kati ya réseau social akofinga ye afinga ye mpo na nini soki mpe asali mabe aye na buzoba bakofinga ye mpe ata mbongo na ye aza nango aya na buzoba bakofinga pe mais du fait ke alobi yo moko ke moto ya mbongo ayaka na makelele te ya ye ezala kaka na se na calme donc cela veut dire bakosilisa kaka na silence na mbongo kaka parce que mbongo elobaka te
donc balobaka ya solo ki batono vide bato bagangaka tono vide eloko eza na mai te na kati etiaka makelele me soki otie tono eza na mafuta eza na mai ata ozotindika yango na mabele okoyoka te place ozotia makelele me kaka batono vide eza kaka ndenge moko moto aza pauvre aza na eloko te ndenge atiaka makelele kaka batala ye me moto aza na mbongo yo moko okomonaka no moto wana en tout cas poche na ye eza kotonda ezali sikoyo babos ndenge ekomi kolobisa bato boye ezali jalousie soki olobi bongo balobi kuna balife ya bango tala ndenge balobaka eza bajalouse eza boye sikoyo bolingi bato baloba nini parceke mpona koya kotoka moto bongo ezalaka nini soki motema mabe te eza kindoki soki kindoki te eza nini jalousie na kindoki na motema mabe nyonso etambolaka nzela moko ezalaka eloko moko du fait kozoyina moto na pamba na eloko te eloko moto ayo koyebisa bino verité ye moko moto aye nango me bino bokomisi yango eloko ya kochola eloko ya lukuta eloko ya moyibi eloko ya boye siko baotraite bino banani nzela moko na ndoki nzela moko na moyibi nzela moko donc makambo wana tu baotraite bino nzela moko bopesaka baninga chance bopesaka moninga chance soki kuna esimbi te ok esimbi te popola makolo telema kende meka susu kote mosusu ekosimba me soki bozo kolembisaka boninga bozo kolembisa bato nyonso wana bozo faiblir motu akomona te na kotelema ndeni soki na telemi communauté na biso bakotelemelanga bakofinganga na kosala boye te esimba te non ezalaka bongo te bopesaka bato ba chance bopesaka baninga chance soki kuna esimbi te meka kote mosusu nzambe akopambola c'est ça kari na ke kuna esimbi te akofanda bongo te ke non comme esimbi te nafanda nakanga maboko non nzambe asalaka bandenge ebele nzambe apambolaka moto pe na basorte ebele soko apamboli ye na nsima ya moto obie ayebaki moto mosusu na nsima moto wana mosusu bazwi bacontact bayebani mabe eza wapi awa ekoma bongo kaka na nsima moto bozwi bainformation bokomi kosola ti ekomi ya solo ezalaka nango alors comme bino bozali bakikone tout babino bozalaka fo boyeba tout babino donc botikalaka na position wana ale botika Karine akende bisika azokende ye wana ayaki kopesa kaka flesh alobi place bakutanaki alobi ndenge nyonso alobi donc siko bokomisi yango aye koloba wana ke bakutanaki boye ayebi te ke mobali wana aza na mwasi ayebi te ke akotika ye mpe ayebi do bokomi kokompare na biloko bokokompare te bokotisi na grâce na kati bobandi kobimisa boye grâce lelo akomi mwana mwasi moko alobaka te grâce aza moto akalme grâce nango alobaka te hypocrite ya grâce wana nango alobaka te soki hypocrisie azali mpo soki hypocrite alobaka te nani nango grâce alobaka te nani nango alobaka te moyibi wana azo escroquer bato bambongo azo escroquer bato bameshi azo kosala n'importe quoi azo kozwa mibale ya bato azo kolia bato na sese lokola mpuku ndenge aliaka bato azo kolia kuna azo kopesa mopepe lelo grâce akomi mwana moko ya malamu grâce alobaka te grâce boye bandeko en tout cas eza mawa mpona congolaise eza mawa grâce mwana moke grâce bozonsaka mwana moke soki pardon bandeko nakendanga mosika te la famille en tout cas nazokoma na suka video nanga vraiment la famille nakosenga na bino to like to partager to aimer ekosala biso bien mpe bacommentaire na bino mpe ezala elamu na video na biso merci la famille nazotika bino babisou je vous aime bino nyonso en tout cas nalingi bino pour l'amour de Dieu pona bolingo na nzambe en tout cas merci bye bye la famille.